Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour la grande famille, bonjour Balandinho Soya BBC, Mpoï TV, bonjour Nabino, bonsoir. J'espère que non vous allez bien. Bissopé par la grâce, toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, Kota, aimer, partager. Ceux qui ont la liboso, s'abonner, Kota, aimer, partager. Ceux qui ont la liboso, s'abonner. Et ça, biso bien. Beaucoup de nous tous solo la grande famille de maman BBC. Beaucoup taillé. Et ça, les cambas soirée, les puta awa. Et ça, les cambas soirée, les puta. Où est passée la star? Où est passée la star? Ce que les cambas, il y a ceux qui n'ont pas na biso ah tu n'es mis la maïté. Le quoi biso tous abattu, mon tous a éduqué. Donc il n'a aucune modération quoi. Donc il n'a aucun ndenge moko propre. Où est passée la star? Hé hé, ma bébé ça est. Bon aimer beau partager la grande famille, aimer partager tout solo là dans les kambango ya soirée li buta. To les sango boité, la grande famille, to les sango boité. Pour ceux qui na cannabis pardon, ceux qui na cannabis to linga ki to mela maité, ba linga ba kanga batu miyibi. Bozongi sa ba mbongwa batu et mataki kitaki. Alors, la grande famille, tout ça toujours na titi da matanga. Tu es que non tout ça na matanga. Lobi ezaki réunion. Ya poza non na kanga ba fenêtre les lomo pepe moko. Surtout côté mayo na vandaka. Pepe na kanga ba fenêtre. Pardon. Alors, lobi to mona ki déjà na poko réunion na ngambo ba artiste. Réunion pe na ngambo famille. Je crois rapport recoupé Samela. Les lots côté à famille ba repé ça ba artiste et puis ba remettre na bango cotisation de GC bandaki. Alors on a yebi ba okundaka ka semaine oyo peut-être avant ba week-end, avant dimanche, avant semaine ici là, à ce que je sache na ndenge makamuzo kende. Alors famille libota ba bonjour na bino lisusu ba bonjour ba bonsoir. Bonjour, bonsoir, na bande konyoso balandaka mama BBC. Bande konazo senga toujours na bino pour continuer na s'abonner la chaîne na biso chez Mpoïchou pour continuer toujours na s'abonner massivement kuna kozala la chaîne na biso auto bando kotisa nyonso kuna kozala vraiment sans condition kuna to kotisa tout équipé te kuna tout a ekota. Tout a écouté musique chrétienne, musique ya mokili, tout a écouté. Mais avec beaucoup de sagesse. Oui, déjà maman BBC na bino ndenge azalaka. On veut juste que non tout améliorer na mosala voilà. Merci déjà na bande konyoso o bazo s'abonner déjà, merci na ba soutien na bino. Merci beaucoup que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Alors merci pe na bande konyoso o baza ko considéré, merci na ba compliment, merci na ba reproche, merci parce que Moussa les a bien reproché za poto e bakeno awa to kina na ngoma beto bongisa et ça bien voilà. La grande famille na baki na oleki sango te na odendi sango te et dendate parce que likambo oyo so ezaki na ngambo ya famille libota to nyeto melama sur les réseaux sociaux te likambo nini likambo eza le 8 mars bo emina no partager. Alors je crois à la grande famille bomoni déjà moyen tout ça la promotion exatée pour na matanga jusque là nan va pesi biso accès wana ya ko ça la promotion nan ba ebisi biso te na ota non lelo soki na obenga ba mundir ba pesa biso position eza ndenge nini mais on a yebi ba polo déjà essaie commis prêt ba polo ba kepi ba chapeau essaie commis prêt ce qu'on a besoin un chapeau
il y a Bellevue TV. Ok, ils ont déjà un restaurant. Bah, Polo, pour un événement. Non, ça la promotion à noter. C'est juste pour nous avoir déjà Kolobela Yango. Bah, Polo, ils ont déjà un restaurant où ils ont besoin de Polo. Polo, chapeau, ils ont un restaurant, ils ont coûté $20. Ils ont un restaurant, il y a Bellevue TV. Où ils ont besoin, il y a Polo. Voilà, on a trouvé vraiment c'était après maman tanga oyo, mais on a lancé déjà message pour déjà non, Polo déjà pay ezawana. Pour tous en temps moqué, tous a déjà en temps moqué, ti matang ici là, tous en temps moqué, on a lancé déjà un message déjà que non, Polo déjà ils après, on a besoin Polo, na chapeau, olingola tango jour à il y a les 29 ils ont déjà prêt, ils ont un restaurant, il y a Bellevue TV, Polo ils ont déjà. Alors c'est au moins ça. Alors la grande famille, s'il vous plaît, tout cela dans les camango et à soirée, les puta oyoyo. Parce que ceux qui na cannabis, et gars qui ont de la pébiso awa. Kamango nini, na moni batu. Mama BBC batagenga, mama BBC, star aleki wapi nga bien, nga pe nazo tuna star aleki wapi. Bandeko, boyebi ki leadership oyo, nga na loba ngo ki leadership oyo. Et puis ça me li montunyo surtout leader il faut oser la ponctuel. Leader, il faut y barraquer non. Tant on a ça leader, na porter ba fardeau moko boye. Oh, il faut na y ba quoi simer. Mais nanga ma BBC ko na o décortiquer on a ndenge o ngamo na moneli yango. Parce que mutaza na ndenge na ako analyser les kambango ya où est passé la star na soirée du puta. Parce que tout le monde a qui absence, il y a la star. Et ça qui depuis l'année passée 2024 déjà tout ça a déjà publicité le 8 mars il y a 2025 pour la soirée Liputa. Soit disant que non, la star aussi il fallait Zalawana. La star on a ni binomo boye déjà maman lokete sur la ouka. Fallait Zalawana. Maintenant moi je me demande, tu as déjà l'année passée mon sous-soin a écoulé tout le monde qui va soirée Liputa. Maman a biso Poutine de l'écriture, force et belé, mes condoléances, maman ici pour Zanzamba Peso Makasi, posa déjà femme forte, Azalaka respectaka déjà, soirée Liputa déjà, il se présenta déjà. Bandeko bomoni ki star, babota manango. Omoni ya mawelisa, o bando bata mabatu po ebike non, o welisi yango. Eza pe loko moko boye. Ah, nzambe nanga bandeko boye me bo partager parce que ça maman BBC tout solo la kaka. Tout mon aki yé moko star a sali publicité. Elle ne sait pas ya kuluba. Bandeko bo somba babiye, bo somba star ozala, bo somba maputa, bo zala boye, bo sala boye parce que nga moko bo zana me la mai pardon. Ngamo na ozala est-ce que ngama BBC na lobibo to la nana moi vidéo oyo après ozongela bino soigner oyo vila biso tawaye a comme l'aéroport il va ouvrir à Bukavu Kinshasa avion et pays moyema chanter dans tout côté exact pour la fête yaba fête ça a inspiré fallait qu'on soigne vraiment Bolimbisa. On vous promet et nous on a biso moko na été. Merci. Merci beaucoup ma maman. Tomez que la sila bisa de maman aussi. Merci, que Dieu nous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Yes. Votre attention s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Président. Merci, Président. Merci. Tolokana. Bomoni, ma maman Kingo Lingo Bukana. Vous savez, dans la vie, kolinga ko baby sa confiance na yo na batu te na vie kolinga te ko baby sa confiance na batu
dans la vie linga ozala na oganyaka confiance na bato. Je crois que c'était pour la première fois, donc toute la première fois ya likambu oyo. Ezalaki business bafutaki yo po sala kaka juste business osala publicité ya koloba ke non na kozala po bato basomba ba billet bazala na kati ya soirée yango to ezalaki parce que lorsque baeko représenter yo et ba esquisse o ba pesi wana et eza ba esquisse moko boye o eza na mutu na makolo te. Botali sal boyoki makelele ya koloba ke non bato babaye. Effectivement peut-être bato baya ki ana po batala yo ba muna yo. Ba o ba muna yo te. Bato peut-être basomba ki ba billet, bato peut-être basomba ki ba droit d'entrée kuna parce que les acquis payants sûrement fort possible. Po na yo. Sko boye bisape bato vérité. Muto organisa ki wana a invita ki yo ya solo to a invita ki yo ti. Ou encore a futa ki yo kaka caché ya koloba ke non osalela ye publicité ya koloba ke okozala mais na moment wana yo okozala te na minute wana yo kuto okozala na yo te mais loba kaka ke non okozala mais na soirée yango bango moko bakoyeba ne bako gérer bato o bakoya wana po na yo. Et oui to raisonner bongo toza bato to réfléchir. Toza bato to réfléchir po na mutu o ya za star to mona ki Poutine soirée liputa atika ki musala akiti ona soirée liputa bato bayaki Londres bauta ki Londres États-Unis Canada ba akita ki Belgique pona eluku wana bayibe ke no Poutine ozala siko ya yo peut-être ba proposa ki yo olobi peut-être ke non na kozala na ngai te lokolo baki ke non okozala na yo te et que bato déjà bazaki basi bayebi ke non okozala te osenga ki kaka caché na yo. Il y a aussi la publicité. En même temps, bo solo li na kuzu ya koloba ke non to ko gérer bango na pokwa bande ko ezalaka to yebi makambo yo bana ba bimi bizengi parce que ba excuse wana eza ba excuse moko boye ya no sense ya ba sakane na esprit ya bato ya boye bisa bato ke non akomi na retard na aéroport mais a voyager ka déjà eza mbali boso na voyager ke non au vol de GCK ya ko embouteillage akine ata bino moko eza mbali boso a voyager bino ba ya ba mama nyoso boza ki na bomone ba sakane na esprit na bino to réfléchir à to sur la pembe donc to réfléchir ya koloba ke non to ça l'analyse na biso to ke nango na négativité to ke nango pe na positivité soki eza na positivité to koloba ke non elle était l'invité spécial oui ba pesa ki invitation ayete po na nini sûrement azana nini to koloba te ke non carence ya visa non wana kutu koma nango moyena donc eloko te ayaki te po na nini eza trick soki tolobi to kende siko na négativité c'est-à-dire que non ba ayebaki ke non ba solola ki ba yebi no yondo za invité na biso ba sakani siko yo na banani na ba invité ba jouer na esprit ya ba invité siko bo kanisa siko bo réfléchir que non likambo ezaki siko pas belle vie tenga to melama été sur les réseaux sociaux awawa botande ba mama ba wololi tango balobi ke non embouteillage ba mama botiki bana na banda kuna bino ba mama botiki peut-être ata mibali na banda kuna bino boye pona kotala mutu moko boye to boye ta za star to kabele ki star mais star asaka ni esprit na bino ezaki moment o peut-être que non jour ali pour ta soirée li pour tenir la événement bomoni ki star ezaka pe état d'esprit bomoni ki star eza état d'esprit azali mutu moko boye présence ne wana alinga za mutu moko boye alinga zo su makambu moko boye oye moko ayebite loko aza mutu moko boya weli siki ki leader oye abotamaki nango te yango esopi ndenge esopi wana ta siko mutu o aye ko représenter loba pe makamba malonga azoloba ke non a raté vol pour na embouteillage are you sure oza sûr na makambo ozoloba mondi bato na bazali a voyager déjà nana ebi réalité embouteillage ya kinité bato oza na vol no peut-être lobby 8h lelo ki kolala déjà na aéroport oyebi air ya vol na yo
yo moko yebi déjà aéroport manager ko ba ke non akoma déjà avant l'aéroport eza eloko ya ko kosa bato te ke non eza embouteillage akendaka déjà poto ayebi est-ce que raison bopesi wana ya absence na ye bomoni te ke non basakani na bino bainvité sala etondi toboyi te sala etondi mpo na star eta est-ce que ne basakani na bino nga na yokeli ne bato wana nyonso au sentir que no bato bayaki mpo na ye mpo bayokaki star akozala mais baye kokosa bino baye kopesa raison que non star aye te mpo na embouteillage moto yango mpe aye kopesa raison nzambi tata Seigneur Jésus-Christ zala leader yeba mpe entourage yango eza banani ozotya leka Bo aimez beau partager la grande famille. To solo là. Dites-vous kaka que non, likambo ezaki ne na ngambu na biso. Réseaux sociaux ngo zandeni parce que bino ne bozo landanga awawa. Bolinga bo benga mama BBC po nini pe kasi putina kenda ki tetala ndenge to fingami. Ma BBC ta kasi na minute oyo. Na minute to za na matanga. E ka na matanga ngo boy, mama biso azo fingama. Alors ma BBC pa lo bité. To pe misano makambo yango etoke nango pe ka abona to ambrier pe réseaux sociaux yango na minute to ke nango pe bongo to zana ti to sana terrain to beta bali te bozola dans la grande famille soirée liputa absence ya star raison ezanini raison ezake non embouteillage à Kinshasa. Trop banal. Terre à terre. Terre à terre. Terre à terre. Et ça raison, te? Si qu'on raison, on a bilo bopesi. Na biso batlo kwa ba mama BBC auto bula ka to raisonaka. To lo ba ke non wana ezaki jende ezaki déjà bali bobetaki. C'est-à-dire kolo soirée ba solo la kina ye star alobi ke nonga na ozana ngai te lokwa ya kima ka batu yo mona leader ozo kima batu approcher batu yo muto makasi okima batu pourquoi leader aza muto o moko partager na batu okima batu pourquoi yango sikonga mama BBC kolana na kana na agissement ya batu na kati ya salle koyoka raison o ba pesi ya koloba ya raison ba pesi pour na absence ya star jour à soirée liputa ma BBC raisonna lo bien ezali nango cop ndeni mama oza invité spécial na soirée na biso invité spécial ok siko nga na ozalate okozalate ndenge nini tala kaka tosi to publier batu baebi siko soki oyete omoni tokosala donc tokobeta nini tokobeta sold out te omoni tala ka ndenge ezala batu ba loba et voilà alors toke nango deni eza masoloti ma bébé ça au fond la bien likambo wekendaki skoto sandeni alors to gérer batu oyo to gérer bango alors yo zo kaka caché na yo alors na sima caché na yo informer bango ka keno ozala yo informer beta penza c'était que non bango basomba ka ba billet maputa na bango basomba maputa na bango il y aura à boire il y aura à manger batu bakobina soirée liputa c'est-à-dire eleka bien yo chaka mungwa na pilipili na publicité na publicité wana que non beta penza c'était que non yo kozala ba bombo pe bakozala sala boy loba boy oya ba bombo wana so ya ba bombo na ezina ya bango moko lobaka penza ke no ozala comme ça talaka yo ba osomba ba billet sale otonda et voilà kope kina ibongo vous comprenez kope kina kibongo yango bomoni
soirée wana bomonaki bato batondaki mpo bayebi ke no star aoza siko star yango azoyebaki star te aoyebaki leader te place aboye oye osali peut-être ata 30 minutes mpona osepelisa bato na opeso bakode yango ndenge ezala yango journal lelo mopepe boye vraiment tokobika lelo awa bozolanda la grande famille et sopi parce que raison wana eza raison wana te et puis bopesa bato bozolobela bato keno embouteillage likolo ya embouteillage bolobi pe keno bobakisi keno soirée yango ezalaki ya star te ezalaki ya sila te soirée ezalaki ya sila te soirée ezalaki ya mama loketo te soirée ezalaki ya ye te azalaki ne pe a invité bomoni keno yango ntango nayebisa bino keno biso ba toreflechisaka bandeko soki ezalaki keno soirée ya boye keno ezalaki nde Bellevue azalaki te elingi koya awa kaka bino nde bolingi bolandanga na privé bongo mama BBC Bellevue mpe akendaki te mpo ani ta tokomi kofingama tokomi mpe kofingama na likambo yango raison embouteillage nani ayebi embouteillage ya kini te nani ayebi embouteillage ya kini te embouteillage ya kini mutu akomi kutu star boye na elekela nga jour wana namoni kutu na mwana yango Maria oyo influenceuse yango ntango koloba mpe influenceuse bakotuna influenceuse en quoi elle influence qui mwana na aza soki alati elamba boye lobi 30 minutes eza ebele elamba na etamboli mutu nyonso il faut alati elamba wana elle influence déjà non tondima mutu lorsqu'elle est vivante aokende chini boya embouteillage abengi penza vol na ezalaki soki 15h soki 17h soki 15h boye atali boye air po akende aéroport atali embouteillage ekoki te abengi agence de voyage place asombaki billet na ye po achanger a air ya vol na ye basenga ye pelnati une affaire soki ya $500 abi ata balobaka basengaki mbongo moko ebele abi te ezalaka aza moto azosala business mayele ebele yaya atika Range Rover na ye atika mutuka na ye amata moto s'il vous plaît pour embouteillage ya kini wana amata moto tinjili shop ne eza na kalembelembe alongwe kalembelembe tinjili pour save temps ya vol na ye azwa pe vol akenda voyage akenda Chine siko ntango bozoya en pleine bato oyo batiki bapale na bango mutu moko kutu alobaki nga na okenda nga na soirée wana kaka mpona okiotala peut-être star et soirée oyo ezala fois soirée liputa star aozala tosomba babillet basombi babillet bakoma boye naokeli nde mama moko mawe po azofilme oyo tala kingo baozela akokotela wapi ntango bamoni représentant na ye mpe asimbi micro baokanisa peut-être azolinga siko koinforme bato ye wana azokota boyoka siko bazoinforme bango keno embouteillage na kini kanda ndenge wana soigner oyo vila biso ntango aye akomi na aéroport bino bamolingi embouteillage ya Kinshasa avion ekei moyeba chantier date koto eza te mpo eza fete ya bato fete eza ya SPT fallait kosoigner vraiment bolimbisa on vous promet eloko na biso moko na ete merci beaucoup ma maman tometela nsina bisalo maboko s'il vous plaît merci que Dieu nous bénisse merci beaucoup. Yes, votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Président. Merci président. Merci. Tolokana. Responsable. Ba mama baza na bana na mibali na bandako. Pour la mutu moko kaka ba se sacrifier
boy okosa bango ba keno embouteillage liko na bango keno attending boye wana soirée ezaki ya yete what is that nini wana babeti bino 12 okutu 12 te 24 bomoni le o babenga ngo nini 12 penza 24 babeti bino liko nango bayebisi ba rappeler bino soirée yango ezaki pe ya yete bino boye le ndenge nini soirée yango ezaki pe ya yete kana bino boye ba invité ye pas aki invité bongo alors bo vana na bakiti na bo silama 12 ba respecter pe bino te pour nga ba respecter bino te langage nanu ya représentant na ye ezaki bien te langage ya représentant ezalaki bien te pour loba nanu 1 embouteillage 2 soirée pezaki ya été ya biso soirée za soki na septembre soki na nini c'est-à-dire quoi ça soirée pezaki ya été mais soki mutu oyo apesaki batu posa ezaki ye parce qu'elle avait informé aux gens qu'elle sera là bongo te la grande famille to respectaka pe batu to respectaka batu to respectaka batu aimez partager to solo la biso to finga te on ne fait que éclaircir les gens to éclaircir ka batu to éclaircir mon kili réalité représentant à celui qui to côté représentant à beti batu 12 représentant à manquer ba invité wango oyo à partir kaka ya publicité ya star nde invité peut-être kene ko somba invitation akene peut-être ko somba ceux qui invitation ceux qui ko somba ceux qui billet apparaît to lo bango mutu asali publicité liko nango batu baye et puis boye ko beta bango 12 ya koloba keno après tout invita nani soirée zaki ya été bino bongo na batu ça c'est quel genre de langage aimez partager la grande famille. Vous aimez vous partager, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aimez partager. Émission Wapinatin de la yo. La grande famille, boy, aimez beau partager. Ah, toi, sur la biso ka pembe. Soirée le puta. Où est passé la star? Ce qui est qui monte mon sous-sol, tu n'es tombé la maille sur les réseaux sociaux. Tu n'es tombé la maille sur les réseaux sociaux. Peut-être les lingos à la paix bien à Kolobake, non, pour foutre la star à ça la publicité et non pas quoi cirer de toute façon ou à cirer qui bat. Et non pas quoi cirer de toute façon à cirer qui bat que non à Kozalawana. Il fallait prier bapé que non, lorsque vous avez cirer il y aura des gens au Bakoya pour na yo kaka. Bon côté la grande famille tout solo là. Bon mon pépéza ma casse mo ipe lobinga yo. Mamboka mususu toya. Kanga ba fene ba ripo mo ipeso ke ebeti yo ya olimisa nzoto kangi ba fenêtre pour na mpepe mo ipeso beta ya olimisa nzoto. Il faut toujours protéger nzoto. Bokenaki na publicité na bino mabe. Deal na bino bosala qui peut-être bosala qui deal na bino mabe. Deal na bino il fallait bosulu bakeno na osuka na publicité.
ya ko informer batu ke non soirée moko kozala boye bandeko bozala ebele wana boye peut-être si tout va bien nga pe na oki kozala ils n'ont pas quoi assurer batu parce que la majorité ya batu so to bi sur 100% peut-être à 80% ou encore 30 40 50% ya batu bayaki ka wana pona yo sko batu ngo pe baye représentant na yo pe solo la ta bien loko amutu non ozo ko betela batu yo moi na ngwa poto zo uta poto aye na kini retour na ye na poto ayebi que non il faut na zonga il faut na que aéroport avant pour na embouteillage vol na nga soki eza 20h à partir déjà à 14h na mi yebela ka ndenge ko mi komela ka déjà na aéroport pour na embouteillage à kini ne boya ko informer batu na soirée liputa que non abandai koya embouteillage ekangi e vol ekei ata bino moko est-ce que eza poto liboso ngaya bomoni batona bazali na kati ya sala na bana mike bosuki pe wana te bomamiki bango bêtise akoloba ke non après tout soirée ezaki ya été on eza bêtise pardon eza bêtise dit les qui to côté et en même temps bolobeli pe bango ke non soki bokolinga ko bona e na oya biso oya biso kozalaka ya bango yozalaka ataka nanga mwa te pona ekosala publicité bato ate pardon aimer partager la grande famille to ça des analyses awa et puis analyse la biso ezate et puis na ninga na sala ngwa a téléphone ouvert na boy pona yebi famille lipota bino bokimisanga na live boso na live nyonso ifuka na sala ka téléphone ouvert pour bolobaka obo komi obangisa ngai bokomi obangisa ngai ba rappeler ba inviter ba lobby après tout soirée wana ezaki ya été soirée wana ezaki ya été et wow 12 nzoka 12 bazui 12 bozerna bozolanda bandeko babeti ba invité 12 oyo eza nini 12 star abeti bato 12 soirée liputa bazui 12 pona nini embouteillage est-ce que eloko nani raison pesa embouteillage vraiment est-ce que écolé te esimbi te nga eloko esalinga pasi ezaka eloko wana ya embouteillage après likolo nango baye koyebisa bino keno après tout soirée ezalaki ya été bomifandisa ndenge bomifandisi na bakiti kimia parce que soirée ezalaki mpe ya été mais bobosani keno bato bavandaki wana bato ndenge baye wana eza mpona ye alobaki elle avait dit quelques mots alobaki donc asalaki pib na nsima pib na ye nde ebengisi bato bosangajaka kasi na bamakambo mosusu te ou encore manière pe ya koseskize ezalaki manière pe ya koseskize à vrai dire bandeko manière ya koseskize ezalaki manière oyo baseskize nde ezalaki bien te manière ya koseskize ezalaki neti nga ma BBC manière ya koseskize ezalaki ezalaka pe mais façon bakendeli nango babeti nde ba invité 12 siko eza bien te pour na leader eza bien te eza propre te ebimisi moins sérieuse ebimisi na ki leadership te epesi valeur na ki leadership te et puis représentant na ye aza na ba valeur wana te tant que représentant aza na ba valeur wana te
représentant qui ozala pe ozana représentant boy aleki ata peut-être ata na yo leader peut-être ata mayele ekendaka pe bongo donc obeta ba biloko boy penza o représenter peut-être matière na yo o représenter mutu na yo batu pe bavandi kimia mais tala batu na kati ya sala babana ko wolula comme pour dire que non o convaincre bango te par contre te ba regretter ce qui ba yebaka alobaki liloba pour la soirée wana elle avait assuré aux gens ya keno a ozala asira ki bosomba déjà na ozala encore il fallait suka ya koloba keno bande ko bosomba soirée nini boye alinga suka wana bon et dépendre plus qu'on a dit o basala kina organisateur ou encore na kolo soirée wana basola ki ndenge nini prochainement peut-être na mukolo soirée ou organiser qui soirée wana so okobengisa lisusu mutu est-ce que bakondima lisusu soki mutu asali publicité parce que o eza déjà bo habit de confiance oloba osala publicité mais asala publicité loba pe kozala obeta pe biso eloko aboyi tozwa ba 12 na salle tokoya te au moins te ke no bo abiser toke nango bongo to analyser po ndenge eza wana bato ndenge bayaki wana bayebi ke no ye ndenge akoya kokota kaka mbala moko na kati ya salle tala ndenge bato bakomaki lokola bakingo mwambe bakingo bato ekomi kaka boye ekomi lokola bajogoka kingo boye batala kuna kokotela ntango bamoni représentant asimbi micro ale bozela entrée ya star azokota kala te ntango baye koyebisa bino embouteillage bato bawololi bomoni biso kwa bambendre bozwi 12. La grande famille, beau aimer, beau partager. Autant la maman, elle a tiré une vidéo, il y a souka comme ça, n'a chité. Soigner, oh, vie la mission. Quand vous voyez, à comme un aéroport, il va vous aider à bouger, c'est du chassa, à avion et pays. Moi, chanter dans tout côté, exactement pour la fête, il y a pas. Fête, ça a inspiré, fallait qu'on soigne vraiment, bon limisa. On vous promet, et nous, on a mis ce mot qu'on a été. Merci. Merci beaucoup, ma maman. Tomez que la syllabissa de ma maman aussi. Merci, que Dieu nous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Yes. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Président. Merci, Président. Merci. Tolokana. Nama ouais. Baye ko rappeler bino ya koloba keno bo sila mana ba kiti ne bo vandi wana après tout azaki invité azaki soirée azaki ayete. Respect zaki te. Malobe bimi na représentant ils ont respecté pour nga malobe bimi na monoko ya représentant na ye ils ont respecté ba invité te ba respecter ba invité te c'est-à-dire que nos soirées wana il faut qu'on revoir. Voilà la grande famille. Alors c'était au moins ça j'ai voulu partager na bino parce que bo zwango ke no ezaki na cannabis kaka bino famille bota bolingo bobenga na privé yango ba BBC yango putina kinai kuna te poani so pesa ki peut-être pepino pechalove yango nani irsi pechanga kinaki te poani yango kuna dina na pa kinaki te poani ba yeko finga ka finga biso boye keno boto bimi ko ba escrow ba bimi ba escrow escroquerie ya monoko pe dikolo ba o rappeler au moni muyibi ndenge azalaka oyibi bakangi yo penza eno oyibi me ochape monoko likolo oyibi oso ba peno na yibi yayo te ya mutu musundi na yibiti parce que ayete
bino bo vanda wana parce que soirée pezaki ya été ba nde bongo ba rappeler bino eza ko ngande mama BBC ko naibi peut-être eloko ya mama Esther parce que ne naibi eloko ya mama Esther ye Poutine azo ko yibisa ngalo bien mama BBC oyibi ngasiko na o rappeler mama ya nazo rappeler siko Poutine na bien Poutine s'il te plaît naibi eloko ya yo te zala wana kolobore eza mama Esther zala wana nde oyo tomoni awa 12 na betisi oyo Poutine ni 12 eloko ya yo te silama bino bakingo ekomika bobo otala kuna kokota bobaye baye koyebisa bino keno soye ezalaki mpe ya ye te likambo yango nini yango bobaye boye ndeni likambo yango nini bobaye boye likambo yango nini soirée ya ye te ezalaki ya ye te soirée ezalaki ya ye te barapele bino 12 ki leadership eza pasi eza pema babiloko mosusu bosangaka nango te yango na lobi keno deal na bango na peut-être na mokolo oyo aorganisaki soirée ezalaki keno bayokanaki ya koloba ke yo kende nango kaka bongo ntango bakoya na soirée toko deal na bango kaka bongo toko manager bango toko s'excuser boye ko s'excuser wana sikonde bo s'excusaki mabe bo préparaki excuse na bino bien te bo s'excusaki bien te manière elingo zala bien il y avait pas de manière ezalaki te na ba excuse wana ah oui tolobika vérité. Alors la grande famille nakomi nanga ko chiter na tika juste quand na 3 minutes nanga 2 minutes et voilà ya mutu yezaka que non toza juste quand na matanga tozela lelo lisusu tokoyoka ceux qui ba okundaka mais onga na omona ndenge na omonela peut-être avant dimanche na belle vie télévision kutoza ba film ezokota te na oyeba te so ililo ba olancer les biso ata film to yebite total anano parce que ata film pe ezokota te vi que non Richard Mokoko azaki na administration pe non azaki benza moto moko abandé ko travailler na kati vraiment ya bureau ya Belle Vie TV production et yango bomoni pe depuis il fallait déjà semaine passée depuis ba mardi mercredi to banda déjà kotala film na biso na titre ya titre eza isusu nini nzambe nanga mon ami te titre eza nini mon aîné il fallait déjà tout bandango il fallait déjà tout ata na 4e 5e épisode mais vie ya respect ya mowei et que azalaki membre moko ya Belle Vie TV yango bomoni ba tie nano stop pona ko rendre ye hommage ne ba respect yango wana. Alors lorsque tout le monde a pe bato bazo bima ko ya ko loba loba ezaka pasi pe ma wana bato o bazo ya ko loba loba eza kozanga ko yeba liwa ya ndambo. Alors la grande famille yango wana tokomi na suka ya émission na biso tokomi vraiment na suka ya émission na biso bo aimer bo partager bo continuer toujours na okende ko s'abonner chez Mpoisho TV et aussi vraiment biso bien ba polo déjà prêt na restaurant boki ko somba ba polo c'est juste 20 à $20 ezo ya na chapeau polo na chapeau à $20 eza na restaurant boki ne ko somba. Alors c'est au moins ça soki lelo ba kotia la tabiso film total nano nina obete lango c'était makasi boyebi vraiment mama BBC ndinga zalaka. Alors la grande famille tokutani non yambela bino tonton na yambela bino papa Kulutu Jerry Copetox a expliqué na nobiso likambo yango oyo lekaki lobi na réunion oyo nani oxygène alobaki na bosani na lobaki ambulance bolingi bochanga na motala kabino bobosani keno musala koloba oyo bisous là-bas na oyambela bino tokutani bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoui TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoui TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.